papa batelemi bamama tofanda te bebebe kwa Shaba Kasongo Shakira Beton Irene Masiandoki Yange katana na bituma bazuwa yo bundisa ngai ya 5 ans Jamna bamana modele tina pamia ibe Masiandoki ena koma kubanga kwanya Amange wa mokosa Kelima Boma Giselle Irene Masiandoki wa mokosa Abisana kwanza muna wa mamange wa Tuninga décor azawa piboé. Ah, décor azwami na site kitoko. Oh, tobengi Toronto City VIP de Maluku. Eza espace pona yo, pona nga, pona ndeko nyonso ozala na projet à vie. Toronto City VIP, yoka ba avantage. Toza 5 minutes pour mon fleuve. Toza pembeni na site ya Vodacom makambo teli réseau bosana tozali nzinga ya quartier ya investisseur tu comprends ah Toronto City VIP de Maluku pembe na mai mpepe moko naturel wana poto ba diaspora nyonso olingo s'investir na mboka na yo Toronto City VIP de Maluku et ça te zo teka ba espace kitoko kolongwa place d'Azar tiomo na presse to paso la nzela Toronto City VIP de Maluku et ko sunga yo ozala na projet osala site touristique to pe otonga villa na yo ah papa benga papa Willy na numéro oyo ta numéro de Tcheni Bino benga Je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même des travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le Société Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en dessous aussi, a un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Merci Papa Willy. Tokobenga yo, poto somba, totonga nekolo. Na Toronto City VIP de Maluku. Bonjour, bonsoir, Nabamouré Zignonson, Bamesana Kolanda, Iran Masiandoki TV, oh maman abino la cabine, kakaba histoire vraie pour essa la bino, vrai makasi, Nabanda Kunabino, partout bozali nenge na loba kanzamba lola, apambola bino po na patience, na fidélité, na confiance, ndenge bozelaka, masolo ya Iran Masiandoki, essa la ka vraiment bien makasi, yango to ebisaka bandeko nyonso bazolanda biso partout dans le monde, ba oh nanu ba sabona na site te bo s'abonner na Irani Masiandoki TV au site ya maman abino ba o déjà bo s'abona bo partage ka masolo parce que biso to betaka masolo ya solo to betaka aubergine te tant na ebisaka bino Jésus-Christ revient bientôt moi na moto azozonga ezala ka slogan ya maman Irani te slogan ngezala ka ebeteli ndezo bo mabango ba bana jiba bebe ngande mama pongande na tika masolo na défaut na nzela ya YouTube to c'est la ka proverbe 19:20 ba mourir na bamoreze po sunga yo nanga na suite ya vindenge tolobaka likambo ezwaka kaka mutu ezwaka jamais nzete to pesa merci na bato baso soutenir biso ndenge to bandaka na sponsor officiel Betty la patronne moi saleki mibali na mbango ya Dorte Achille kapesa respect
mpe tokendaka bongo la patron na beti umela mwasi ya mibla vende ndako na verchache nazoyebisa bino bandako nalobaka ezalaka ndoto te ezalaka mpenza réalité la patron na petit atongatonga tokende bongo bato bandaka biso partout topesa merci na porte parole na biso Anastasie Vita ya papa Trésor Chou na kati ya Bundesi bato nyonso bandaka biso partout mama Irene ntanga yaka na masolo boye esalaka bien bato bazolanda biso babengaka lokola baya Willy Musheni le vrai code mboka esalaka biso bien petit sœur ozobeta masolo solo ya aubergine te ezosala vraiment elengi na communauté yango nayebisaka bato bolandaka mama Irene olingo sala ba publicité na ko hésiter te benga mama Irene ndenge vie nanga PDG Giboza Mtunga prêtre na kati ya Irlande azosunga communauté olingo tinda mbongo na ngola ko hésiter te ba diaspora partout bozali bobenga PDG Giboza Mtunga na plus 35 38 73 58 16 10 soko benge na 10h bamoure na bamoureze na 10h05 na ngola bazwi mbongo na pete pe nazo rappeler bana Irlande partout bozali PDG Giboza Mtunga azokanga ba container ba oyo pekendaki na ngola ezokoma bobenga ye rapide ozana ba carton na prix bien azoya kozo ba carton ezokenda ngola avec assurance balobi na kati ya Irlande ozaka kayo moko PDG Giboza Mtunga prêtre neti na film tokendaka bo maso banda biso partout mama Irene ayaka boye nayelaka bino masolo po esala bien makasi na rappelaka bandeko bana posa kosona ba super wax bobenga impératrice MK na kati ya Autriche nalobaka ye kindoki na poste nazokosa bino te soko bengi mardi mercredi oza na koli euti Autriche benga ye na plus 43 67 64 53 21 69 soko mabe benga mama Irene toko bondiselo numéro ya kindoki na poste impératrice NK mwasi kitoko atekaka biloko ya kitoko ndenge kaka bote nezali akendaka nango bongo voilà bamurene bamurezi nyonso to mekobeta masolo ndenge nayebisaka bino nayelaka bino aubergine te awa solo lisona eko betela bino bana mama na nga bana papa na nga baleki bayaya na nga obolandaka nga eza lisolo moko eza ya pasi ndeko mwasi lobi mama Irene beta lisolo oyo pona koyebisa bato ke nzambe alingaka biso mikolo nazosepela boyelanga ba témoignage boyelanga masolo nyonso bokoya nango na beta soki bozomona nga te ndenge nazoningana bosupporte seke mami aza busy mais photo ozomona ngaka mnaoloba Irene Masiendo ki identité Bundesi kufelite boyoka nde masolo abi mama Irene beta lisolo nanga naza na France nakutama na ba problème mo mama leo na moni monena nzambe na bomo nanga mama Irene naza fille moko na lingara ambiance na lingara vie na lingara milieu mo loka bololo pe na munoko neti bière ekotaka mais nayebi ke mutakufela kinga na ngomba Golgota eza esumasia mais naza mba fille ya balosambo ya makasi teke na prière soki ndeni te mais nayebi ke esumasia kufela kinga na ngomba ya Golgota bamuri sola va to beta ngo tokota ngo na elengi to vanda na ta inita silence pona kopesa ba joyeux anniversaire na ye moko monsieur fils Lokilo na kata Londres motema ya Beatrice Lokilo mwasi ya mayele bozwi balobi lelo ezali mbotama ya papa na biso fils Lokilo na kata Londres un an de plus bafetaka nzambe merci pona kobatela malamu pona un an de plus epa ya papa na biso fils Lokilo oya Beatrice Lokilo couple tokos na kata Londres ndenge nazo bazo kofete vedi ke mama be abimisi mwa père bake quelque part bazo ko enjoy tika bakolombo mbali ya bambongo na bango love kenda bongo joyeux anniversaire papa fils Lokilo to dédier lisolo le lepa papa na biso fils Lokilo mutinyo sa kolanda ngo fa kutana na anniversaire ni ale bobo kelanga ba cœur moi ba gâteau na ba commentaire ko sala biso bien voilà ba mourir na ba moureuse ndeko mo cette maman Irene naza fille mona lela moi tchacho moi ambiance mwelo kwa bololo pe kotaka tonto fali pe na binaka na kenda na nka bongo vyango mena ebi ke Yesu masia akufelanga na ngomba Golgota ikamde komela kinga na bomo inanga po beta lisolo to ebi oyebisa batu ke nzambe alinga batu na ye mama Irene naza mosi na libala nazala mobali na bana na kopesa nombre bana na ngai te ndeka ba couple ezalaka to vrana mobali mama Irene tozala ki bien na mobali problème ezati
bachacho na nga nakendaka na mobali na nga mo eloko na nga bolo namelaka na père mo basorti na nga nazalaka na père ndenge kaka ya bea Zakari akendaka na vie na biso prêtre ya Bogar Zakari Béatrice Lokilo balobi ya bea Zakari balobi akendaka bongo Béatrice Lokilo ndoi ya bea Zakari mwasi kitoko petai mami la plus belle abi mama Irène nakendaka nde bakouple ebimaka na basi na bango na mibali na bango ba restaurant soto nde tovivaka bona mobali papa yaki kokende Kongo Kinshasa bamore na bamorezi nayebisaka bino Kinshasa eza mboka malamu Kinshasa ebomi mabala Kinshasa ebomi bana Kinshasa ebesi bato maboma mboka yango toutaka yango tokoma na poto tokoma komona o danger lekelanga bao baza kuna baosutuka baya poto biso muto za koto so mutakenda kishasa bomone muta mbonga bonga finalement kongola lingaka nini tokena onka bongo bamore na bamorezi abi papa kenda Kinshasa ndenge ezalaka vacances pour 3 semaines papa koma la Kinshasa ayebisingaki apusi abakisi 2 semaines makambo akendaki kosala esimbi te lokola pe nayebaki akendaki kosala makambo nga mo nayebaki na trouvaki yango pe normal mama Irène natiaki na se papa salaki lokola 5 semaines na Congo ayaki kozonga papa songaki motema ekomaki ka moto fona zonga fona kende ayakosasu voyage moko ayaki kokende tanga ke deuxième voyage bamore na bamorezi boyoka makambo ezoleka na mokili tobanga nzambe ntango mobali na nga azongaka na deuxième voyage na ye ambiance ezalaka bongo couple nyonso soki mwasi nauti voyage to mobali auti voyage na lobaka yango ezalaka mare ntango azokota to père auti Kinshasa ezalaka mona koti na dushe mwa sokoli ndenge ezalaka mona soki mpenza na mobali aza fidèle oyo mpenza alingaka mwasi na asalaki buzo bata olinga asala mama mwa geste wana papa asalaka mama mpo esali bien me mbala poto bakoma mpe lokuta akende kuna mona sali yango metanga koya aosala lokwa neti asali yango te mpo mama mwana lokwa azalaki fidèle bamorene bolendaka lisomeka na loba mpe mombombo abi mama Irène ntango papa ye ndenge ezalaka lelo mobali auti ozonga esalami mpe ka lelo meka tose na butu tolali ekomi na batongo nakesa ya petit besoin ntango nasali petit besoin esisi na telema nakuti nyoka na kati ya toilette na biso ntango nga na telemi nyoko babengaka scaris oyo abimaka na libumu soki oza na banyama ebele ebimaka bato mingi na baafrike nde bamai bamelaka bascaris oyo basalaka mwana asali kaka na nyoka na kati nyoka ya bongo na kati ya mai kwa naganga papa yaka mobali nanga komaki jour moko tolali na butu na tongo nango besoin de so na kisa ya petit besoin na moni nyoka bana nzambe boyoka lisolo bo partageaka masolo mama Irène Masiendo ki identité ya Bundis e beteli Pro Max papa ye problème ni mama yo to etana telema mususu ezodiembelanga elebimanga koto basalaka nini oyo toilette ezobimanga koto basalaka pipi toilette ya pipi bo comprendre papa lobi vande tezobima mere na vandi ekuei mama Irène na bimisi denyoka eska tosalaka pipi mere na koma traumatisé ngabi papa banyoko babimisa yango awa te nge biminga ndenge nini esalaki nga bien te nakenda tipa médecin bakontrolanga nzoto baexamen nyonso naza na nga na elote naza na maladi te babi peut-être que naza na banyama ebele na poto atobela maladi ya banyama wana mpenza te ke moto asalaka batoilette ya banyama wana ntuka na poto na yo nayebi na nga te me eza bakamo eza rare mama Irène eleka nango bamonanga mpe na maladi te banyoko batikala mpe suki obima te eleka nango bongo mere tovandaka na papa na ndako problème eza te nzoka ti tovandaka na mobali premier voyage akendaka alingaka likango babima na likango wana kende kosimba bisimba atia papa na kisi apesa mobali motema moto azonga su Kinshasa mobali ntango azongi Kinshasa deuxième tour basali love na bango abakisi kisi wana eya po ebomanga po papa ande koketonga nge pane papa zo bakingane toza bien te na ndako tokokabwa na ye fa bala mwana mwasi wana okingana ndako na papa toswana na biso te tobunda te toana ba problème te on ayebisaka basi mibali bakenda kotonga biso pe bambanda na biso disons totonga maka yango nayebisaka vrai chéri yo muto mana mobala batalibala kolinga te mbala na betela ko masola mwasi na ndako ye bavane bambule bele baboti bana zo ya kotonga epa na mba yebika na 2 mois to 3 mois bongo yo mpebi na 3 mois ko bakozwa fie wa yeba na 1 semaine bakotongo ndenge nini ya ndenga papa loba mingi papa songi bo comprendre ba murezi bolanda lisolo madame Mbunga la patrona eskaza la patrona mado Mbunga ya Fioti Ngoma bolanda lisolo makambo ezoleka
abi mama Irène nga na yeba te papa comment oto nga pa mwasi wana papa kende deuxième tour kende kosimba so bakisi na ye nga abwakela nga maladie ya cancer à matrice ekozwanga ndenge ni batravaye kisi yango papa nde mutu akoyela ngango nga ntango papa ayaka ndenge tovandaka ne butu mba tosalaka ni mamba tata na mama soki mpe nzambe akotaka kati na nge soki mpe nini papa elanga molimo anioka batiaki yango papa depuis Kinshasa nga na bino mpe toyebi te bamure na bamurezi bolanda papa na mwasi bakoma kovive na mayele basolaka mwa mwasi azotenu papa affaire déplacer abimise Kinshasa mibala poto loko bamonaka na bango mbongo pasi te abimisa mwasi Kinshasa nzela poto mutu asele makambo ye moko fi yango mutu azoki mutu asele makambo akotisi ye bangi à partir bangi nde akobima ko se retrouver tipa na biso na France apoko utene Kinshasa zoya destination France c'est pas mobile nde papa mobile nango to soinité to bundite papa ya bana nanga amour à vie nanga yo ande bani ba ko boto nanga ba mama bolanda lisolo bo partager lisolo mama Irène na sala toilette wana ya banyoka ko bimanga ko ta pipi eleka nango papa kuna sa mamba voyage moi sa akoti bangi mwana batakoti na bangi kuna meya nzoka za na pa mabelaka akomi na bangi abandi ba maladi papa zo vertige atinda bambongo na bangi pour na traitement il paraît babima mwasi na abeli 2 semaines na bangi akota ki hôpital mwana bato ay kokufa na bangi avant kufa makamini na lobi mboka musika na pasi papa tsaki na contact na ba camarade no bazaka na bangi asala ki relation na bato na bangi batela kai mwasi na ye bato bande ko ede nga za hôpital pe baza ba relation ya papa ya mobile nanga o nga na yebi na ngutu batango te papa ye moko ba relation soka zoka na sima mwasi na yebi te so ba yeba na wapi nga pe na yebi na te na bangi mama Irène mwana mwasi wana kenda ko senga pardon avakata mutima alobi nzamba limbisa ye azoyeba te soka zo mérite nini na mukila nzambe parce que mobile batande ko manazaka na France na bwakilaka mwasi te maladie ya cancer à matrice na yeba ape suite ya mwasi on teloti ndenge ni azali po nakendaka panganga abeti masolo nyonso même nde nakendenge na voyager bwe nakende kotika ganki na maboko nganga po aselanga makambo mbangu na ya poto nakomi na bangia wana zoumela na oki soki 2 mois soki 3 mois na bangi to kana ki boye na ganki te na ndenge maladi ya ko zoe kuna bela ki 2 semaines na ndenge akufa alobi ke natindaka molimo nyoka papa na bena ngana biloko mona pakula mobali na simba ngona maboko mobali akozwango ok nango poto so akomi na poto so akuche na mwasi e koma nyoka na nzota mwasi nyoka ne bando compliqué mwasi bumpasi tiba omwe na cancer ya matrice kokufa ne yango na papa ozwa mutema moto po ya kobala yo sko ngana otuna ka banganga na tongo baso bakenda koyebisa o makambo oyo ke papa so yebisa ngana mwasi te baza profi bakabwana banganga bamona kateke mibali bazokosa mwasi si nganga zane limité atozo kosa koyeba te on dirait po mobala yebisi mwasi ke na mwasi na poto bana ba problème fu bakabwana yepa ke panga bio basala kisi po kufa po de toutes les façons na papa bazoyo kanate bazana ba problème mais moi so binga na poto na zana ba problème na mobile na ngate to tikala pe kozana ba problème te ba mourir na ba mourir bolanda mwana mwasi on atubela katindela nga banyoka nga na yebite camarade ya papa abetela ngo papa mwana mwasi akufi famille mwana mwasi na Kinshasa bakomo menacer mobile nanga azongisa kora mwana bango na Kinshasa et puis ye falongwa France ke kokunda mwana bango esange koti mobulu mibali mingi ya poto bakenda kokunda bibembe surtout mibala France azwa mwasi na Kinshasa e mwasi ayaka te mwasi akufi mobile longwe su poto ke kokunde bembe tala niveau etumbo ba mourir ziboyo kalisolo mwana mwasi wana akufi kora eza na bangi famille zo menacer papa azongisa kora mwana bango na Kinshasa pe yake kokundela bango mwana bango camarade yaza na bango zo pesa information yepe mutapesa ki solo ke mwana mwasi atubela ki avant kufasinga ki ba pardon katinda banyoka papa lobi oui ebi kenga pe na uta Kinshasa na koma na bimaka na mwasi na tongo mwasi bima banyoka moko ti rebiso traumatisation tinde to vana mwasi na to ebate banyoka wana ba uta wapi pesita ipete ba kisi bwa kino otena ba ganki na ba kisi elekeli papa papa kuna ba menacer mobile na ndako mutu eza na esika na ngote papa zolia bien te papa libandi zotoka papa soko vandi libandi zotoka makasi oyebi soko tie mulangi ya vide na frigo ndenge salaka mulangi ezokoma neta wana papa problème nini o naza bien te nazoka nzoto bien eza nini papa mal à l'aise
papa so problème ezali loba unga zanga na likambo te bapela papa ezokota pampamba papa ekopete ebi mwa mosando obimani na Kinshasa boye oyo seri mo boye nayebisaka yo ke ngabi yo yebisa yango ozobima na mwasi nga na tikala okango na mwasi te o te nabosani nazala kobima na mwasi abi yo nde okende Kinshasa ozalaka na mwasi mama ekani nga mobali ti akende Kinshasa ozwa makango de tour wana nayeba na nga te namona mpe changement te mpo nakipaka mpe te toza batalo yenge tobimaka toliaka tomia na mobali nayebi te mama Irene mobali abandi kotatola oyo nayebisaka bi yo yebisanga ke ozwi likango na Kinshasa siko ntango oyebisi nga réaction nange ezali ndeni mpo oyebi nga na so nayoki ozalika na kopete na kopesa mutu ta mbeli o te fi yango mpe akufi na ye akufi na bangi ngabi abon o famille ezoko ambetenga nakekunde bembe nazongisa kora mwana esi nga nakotiaki ye bangi yango akende koluka poto na nzela na ye nga loba nanka na ede na bakili $500 po avoyager na batika $500 akomi kuna nzoka abelaka maladi na pema ake kobela bato maladi ya pema kuna bapomo ezwi bainfection akoti hôpital na bangi nakomi ekotinda tina mbongo akufi na ye avant kufa mama oyebi mokolo bimaka banyoka na otaki Kinshasa mokolo nakomaka tokushaka na tongo nango bima banyoka akelo bakuni mutatiaki banyoka mama Irene tango nayoki bona bi papa oza motema mabe papa olingi nga te papa okenda kozwa nde mwasi bakisi mwasi atindelanga banyoka papa banyoka nezaka nde otaki Kinshasa papa nga moko na mituna mobala oti voyage akomi kaka na pokwa na bimine butu mobimba na tongo nakibima banyoka nge te makoto tosalaka toilette ya monene ezopi makoto ya toilette ya mokie papa tilone bate banyoka na bazalaka ebeye na libumwe bando bima ndambu nakota na bekographie maladi emwana te nzoka nde ezalaka boye oyebike nzambe alinganga alobi baretour wana ezongaka nganga na lobaka moye moso mama Irene alobi ebele na confirme ke naza ya nzambe mere nzambe abundelanga bitumba moko nayebi te batielaki nga banyoka etikanga na bibumu nzambe abimisi mpa azoloba bien batiaka de nyoka mama Irene mpe na bima de nyoka tala nzambe ndenge asalanga délivrance ya tikotaki nalali na papa na butu na ntongo nakesi ya petit besoin na bisa de nyoka ebimanga na nzoto mama Irene batiaki nga banyoka mibale nzambe aboyi banyoka neva na nzoto na nga mpo nga ocréele nga maladi mama Irene naye kobeta lisolo mpo nayebisa bana na nzambe ke nzambe ayebi biso na kombo na ye mama Irene banda wana mama Irene banda ekomela masanga mutu apekisanga masanga na vie aza te mutu apekisanga bavie baambiance aza te mama Irene nakoma siko kobondela nzambe comme il faut na comprena ke naza moponami naza liso ya nzambe mama Irene seri wana nayebaka nzambe te nde nayebi lelo na banda kotambola na nga na mokili me kobanga nzambe oyo naza yango lelo ezalaka te mama Irene loba na bana na nzambe nzambe ayebi biso na kombo na biso bitumba mingi nzambe abundelaka biso alongaka biso toyebaka te nzambe aza malamu abundelanga bitumba mingi banyoka ndenge okomplike nga vie batiaki yango na nzota mobali maladi mingi ezouta Congo oka mbanda bwakeli mwasi apoto mpese ezoya bazotinda yango epa mobali nazoyeba te basalaka trekage nini batie maladi epa mobali soki yo kushe na ye yo zwi botala niveau kindoki do bafi baza na Congo soki azwi mobali vision ezaka fa déplacer ya bima mboka mpona nini koyina mboka makasi boye ata kuta eza na pasi soki kobima ngo bima ata na voie normale okende kobwakela mwasi oyo omona te oyo nabenga ta fille wana te nayoka ta lisolo te ke mobali nanga bimine nga nayoka te mazokombatre nga dalevide mpona nini mobali nanga bandeke koetonga nge pambanda yango pesa mibala poto conseil mibala poto babata basentiment soki ozwi likango bozana tendance otongaka basi na bino basi ya poto baza bempoli baza sali te baza te tioki esaki ndumba nokaa na kombo na nga na monoko papa so osaki ndumba no épargne nga ko mibala poto bani kotonga basi na bango mingi epeloke esalaka mpasi omona mobali azobeta mabe ya mama ya bana na ye epa likangu yokanga yo likangu landanga bien likangu moni mama banana bavandani 16 ans 17 ans 20 ans 21 ans 22 ans ti ba 30 ans yo bayebi yoka na 3 mois pamba na ndimi te ke mabeno na malamu nyonso mbala yebi yango na 3 mois mais wana bavani 30 ans 20 ans 17 ans 11 ans c'est que bavandi bambula ebele mutabon bazoya kotonge pano muta 3 ans mama keba mukolo ezali bakotongo mpe pa mutu ya 2 semaines po eza ndenge ya papa azala songisongi aloba mingi tokeba ndeko mwasi ekobeta lisolo mpona kotalisa bamure na bamurezi ke tobanga nzambe
eloko ameme lisolo abamera na obeta tolo kenzamba bundelanga bitumba palonga tala mutake ko tatola abwakelanga maladi wana esimba te banyoka babima histoire vrai abeti eza oyo biso tomonanga na mobali nanga na confirme ke yesu masiya kofelanga nango bagolgota mama eka na parti wana vie nanga échange automatique na yamba pasteur ate yanga sango malamu te na kende mama eka automatique na kata masanga nazalaki na biloko matoi na longola na se concentra na vinga bite vie eza moko banyoka wana batindaki nge pa mobali soki yesu tembe na kufa na tika bana mama eka na longwa na distraction yango wana te bandeko nanga basi tozala basi ya mabondeli soki ngai yesu alingaka nga tembe na kufa mpona bande mpe kosambela te mabundelanga kameme bitumba yango nalobaka nzambe aza malamu nzambe monene nzambe boye namona te moto akokana na ye aza te nzambe modele oyo aza te fo azalaka nzambe nanga Irene Masiandoki fo azalaka nzambe no moto olandanga ditamene mpo nayebi kolinga nzambe mingi nde ozolandanga ditamene lisolo ete ya biso abimeka nazali na vie de prière te me nzambe abundelanga bitumba pa alongisanga yango ebongolisanga motema lelo nakoma kobanga nzambe tokomi na biso na soki ezali juste ka lisolo mpona bapapa mwa conseil mokie so eboke mpe makango bobetaka bavie ya basi na bino te bofongolaka baporte ozwi foto ya mwasi nozolakisa pa mwasi ya likango poasa nini azaku na Facebook ne akoma boy ozopesa ba piste po likango ke koluka mama bana pourquoi boyeba kata bino bolobi te basi ya makango bayeba ka basi ya ndako na okosa bino te basi ya makango bayeba kaka basi ya ndako tala sero alobi ni atikala koyoka te na de voyage mobala kenda pe ya mona te membanda wana amona foto akenda ti banganga akomi ko combattre mutu atiako kate mutu amona oteme nzamba linga bato na mama irene na bima molongi pona yebaki te mais lelo nazwi ba mama toza na vie de prière nzambe alinga biso nga na yebaki yesu te mabundelanga bitumba palonga yona merani beta lisolo ete ya papa mobali nanga tia munoko na selo kwa soso mama nga jamais na abi yaya na kosala ngote mobali nanga banda kufela mwasi na bangi akoma fidèle mwana mwasi wana ebembene bakundango na bangi il paraît grand frère ni na grande sœur ne bauta Kinshasa bakenda bangi pona kokunda nani atinda mbongo wana mobali na ndako po famille wana mbamba o etiaka mobali nanga mama irene basilisaki maele na yebisi ebilengishi oyoka lelo tande ngozofuta elingo memela nanga mwasi no liwa seke retour wana ezongelaki mwa mwasi wana nzamba konfonda ye yango na ba mama toza basi mabondeli mibali to protégeaka basi na biso tango kepa likango kolinga to etale vie ya mwasi sentiment zobima na mwasi okomolakisa mwasi mwasi likango na bafoto abana na bafoto ya mwasi ozolakisa mwasi na likango bafoto abana nga poasa yango nini olakisa bafoto nanga poasa yango nini papa salaka kindumba ndongo mesala longwa na distraction ete ya mibali tokutani mbala nsima nzamba pambola bino soki mwana moto azongi te Jésus Christ de Nazareth tokobeta suma solalo ya solo tokobeta aubergine te tokolandanga ko hésiter te oza na témoignage oza na liso numéro nanga yango na benga biso tobetaka bo moni tobeti be totangi kombo te so bitanga totanga kotanga te totangaka te tokendaka bongo kolo Yesu masiya pambola bino bisous bye yogurt oyo ezosunga bato ebele mama Rosette bikulu ayebi biso sango ya yogurt oyo ezosunga bandeko mingi oyo basalaka sport yogurt esalami na bagraine ya bafruit nyonso toliaka na mokili ndenge tolobaka mikokoli lokola mokokoli ya manga ya voka bambumu ezalaka na mondenge bakaka bamikokoli ya bafruit nde basali mélange ya yogurt oyo ezosunga bandeko oza na cancer ozoleka na traitement na oyo ya chimiothérapie liaka yogurt oyo ezosunga po ezosokola makila oza na problème ya foie ya barein olingi obongisa makila liaka mingi yogurt oyo soki oli etika ndambo soki mpo oza na problème ya po bana oyo bamitungisaka problème ya po bambume ezobima na nzoto ndeko nanga okoki mpe opakola yango bandeko na biso basalaka sport olingi ofimbisa nzoto
bobongisa makila na yo bandeko ya sport boliaka yogurt oyo mpona kozwa yango nimero ya telefone yango wana ya mama Rosette benga sala commande ya yogurt na yo partout ozali ekoya nango na poste yogurt oyo ndeko na nga meka potatola mama Rosette umela balobi benga na nimero wana ekosala bien makasi yogurt